Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium toyebi ke bozali penza ebele oboso bwa etando eke ya bino kolanda émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo oyo tozali na esengo ya koyamba mpona bino mwana mboka Mike Mukebai po tosolola matali politique na mboka na biso kaka na bamituna oyo bino penza ebele botindelaki biso bozela biyano na yango na émission ya mokolo ya lelo. Mbote na yo mwana mboka Mike Mukebai. Mbote Mike Mukebai ba diaspora pe balandi nyonso ya Congo Millennium bakotuna motuna penza ya koyeba tango nini openza to koyeba candidat unique ya opposition. Te motuna wa nanga na ane ya note ya motuna moko ya pasi toyebi te babandaki bokutani kati na bango bakosololaka tomonaki kamere bakutani mama Eve Bazaiba na Fachi tomonaki pe Fachi alongolaki makolo na ye pa na ye kuna alimete aki pa Adolphe Mozito tokoliki ateke bakokoma na boyokani eloko nyonso nga na akoloba na likambo wana ya libe tozala na kimia tozela topesa bango makasi po bayokana. Donc donnons la chance à l'opposition. Yango wana nga na koko yanola te osoko na yanoli na nzela songolo to nzela boye loko na yebi makambo bakoloba na te kati na bango tango bakokutana ekoya kobetisa bato libaku. Soko to ana bolingo ya Congo soko tolingi to opposition za bomoko totika bango bayokana soki bayokani te tukotala nga na akoliki ate bakoyokana. Merci beaucoup pour Neyanoana mwana mboka Mike Mukebai kasi depuis penza dauphin ya Joseph Kabila si abimina nto ya mbio na Congo Millennium te koluka penza tango yo omona kite Joseph Kabila penza cédé te abimisi dauphin analyse nini osali na maimanso Napoléon na tongo total na ba réseaux sociaux to komona te Emmanuel Shadari ye akendaki kotika candidature na ye a tant que azali indépendant. Eloko na koyebisa bato nga na bandaki koloba yango banda kala etumba makasi yalaki tete Kabila atia mokitani na ye yebi likambo ezalaki likambo motuya na ntina te eyali mpona kobatela mobeko likunzi kasi etumba ya solo eyali nde kozwa maponomi ya pole motuna ya malonga yango wana mpona mayele ya Kabila bango na ngambo na bango bakoyiba maponomi Shadari aleki sima ya sanza zomi na mibale sanza zomi na mitano boki te Shadari abengi bato na maponomi mpona mobeko likunzi ya sika mobeko likunzi oyo ekofungolela Kabila nzela te azonga na bokonzi. Kabila akei kasi akei te atikali wana mpo moko mosu azonga eloko twana yango posa yali bokei ya Kabila te yali bokei ya bokonzine ya mabe oyo pomoni mboka na kanyaka yango nde twana posa ekenda tofungola ni miso wana eza lokola koshi biso Kabila azaka bongo omoni tango tokendaki makambo ya Seniko asali lokola mwana mawa lokola mwana ndeka beteli mbula abina na posa te basango bamema biso na nzela tosolola tango azaki lokasa ya Seniko omoni ndenge avimbisaki mapeka akei ake kosalela yango na loyenge na ye lolenge na ye na nko nyonso tokeba ye akasoki moto elekeli ye azongi nsima abombi mayele mabe mosusu tokeba elingi koloba eloko te etumba mpona maponomi ya pole esengeli nde ekoba mokolo nini maponomi wana ekosama tokomi omona te nanga ayebisi biso te masini ekoya maponomi yango ekomi pembeni tokozela bilembo emonana lelo ndenge tokosolaka na yo awa nanga abengi bapanzisa yango akoloba tokozela aloba nini toyoka ye totala soki maponomi yango bilembo ekotalisama te ekomi pembeni. Mwana mboka Mike Mukebai soki toloba te nanga ye penza Corneille nanga alobi te tokende kaka na maponomi elongo na machine kasi bino pe koto bolingi machine te boko mona te ke tango boko boya machine ekosala te penza maponomi ekende mosika yango na koloba na yo tokozela nanga aloba lelo nga na akomituna motuna na akotuna yango na biso moko pe na bayimboka nyonso na biso moko bayi opposition ebongo soko siko batieli biso masini wana na nko mokolo wana na mei kotuna motuna bato bafingi ngai ata mbwa babetake mabanga boye te bato bafingi nga makasi na ba réseaux sociaux mpona tuni motuna na bi ebongo soko batie masini yango na nko tokosala nini oki motuna na kotuna bato babi toboyaka masini yango te suka koboya te suka elingi oloba nini makoki nini tozali na yango mpona kopekisa te masini wana sika eya na Congo
soki lobi po moto amayela mituna ka motuna baninga mosuna nzela kati bakoloba na ngai motuna okotuna eza ya solo kasi esengeli te tolo bango na mongongo likolo ntango tokotelemeyaka masini soki lobi na ngai nango mpo bato oyo toyebi bango bakoloba te bana na miso mosu te bakoloba te bana na miso mosu te bauti kozwa 350 millions de dollars banque centrale azwi nyongo na banque moko chinoise yango mbongo babimisi mpona kosala yango maponomi bakotia 250 millions de dollars mpo maponomi bango moko balingi bakwa 100 millions de dollars mpona kosala campagne na bango na mbongo ya moyibi baye bakwa soko sika oboli bango masini awa basi babimisi misolo bakoyebisa bino na commentaire toana mbongo mosu te tokosala nini tokosala nini boni bato momba tokokenda tokomitona te soki awa nzelo ekangami tokobimela nzani boni tokomituna yango te soki batieli biso masini wana na nko na kati ya bandako ya maponomi tokosala nini tokenda maponomi to tokendani te e boyebi te so bokei maponomi te ata bato bakei kama ya pamba bakoba bayimboka bakende maponomi pe moko to mibale na kati na biso opposition bakokenda maponomi kosama mbuta mutu aboyaka maponomi na mobutu koto mibale na motoba 2006 lifuta nango wapi yango lelo kabila ye asisi bokontinue te esenge te toza mayele pe likambo moko mabe ezali na kati na biso soko moninga alobi likambo oyo bosepeli nango te mafinga ebani ngai na wana mpona kofinga bato te toana mposa mayele soko omoni te likambo ngai abi eza malamu te yolakisa ndenge nini tokosala lokwa bapesi bato eloko wana eza réseaux sociaux moto nyonso soka mitsopo ne ningani ngbingbingbi oyokomi mitsopo bimisani mayele na moto mpo tokende mosika soko makanisi nga na onga bimisi eza mabe yo bimisi ya malamu bato batala toboya masini wana te na suka nga na ndimi yango motuna be moko soko bateli biso yango na nko yano la nano liboso tosilika na ndako na yo ebongo okamata obanda kofinga yanola na motuna wana soko batie biso masini na nko tokosala boni nanga ye wana abi masini ekoya mpe na koyebisa bato bakoyeba te tala batata episkopo senko osi oyoka baboya masini ebongi toyebaka ntango tokolobaka senko aza lingomba oyo ya monene oyo ezobunda pote mapone ezala ya pole seneko mokoni abayi te tobwaka masini seneko moto asengaki certification bato bakoyiba yango te seneko asengaki bafungola masini wana batala yango na kati alobaki te te babwakani yango nako loba na bandeko tokebani mbala nyonso oyo tokweyaka bato bayebaka yango kabila alekaka biso na mayele yango bakweyisaka biso mbala mosusu bokoboya likambo bokomona te likambo bokoboya kabila akosepela na boboyi na bino akotika bino komona tokobundisa nzoka eloko wana ekopesa nde ye lifuta napesa oyo ndakisa ntango na 2006 Tshisekedi aboyi kokenda maponami kabila asepelaki oyebi mpo asepelaki mpo ya nini alingaki kozala na bato mibale bilombe mibale mpona kobunda na bango Etienne Tshisekedi na Bemba Gombo ntango Tshisekedi aboyi maponami atikali be na Bemba ye moko asepeli yo okoki kobanza ntango tokende maponami ya ngwende ya tata mokonzi soki kabila bazalaki na Bemba moko aleki na deuxième tour mosusu sika abi nakoya kopesa ye makasi kabila inga otema mba mosusu toboyaka makambo tokoyeba te eya motambo ya kabila akosepela boboya ntango Tshisekedi abakita aboyi mapondomi na 2006 kabila abeta maboko abia nanga koyoka moto na bilombe mibale oyo moko amikweyisi ye moko atikala na libanda tokeba tozalaka mayele. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebai penza pona kopesa penza pole na likambo wana kasi tokomona te baike penza batindi lisusu ba message koloba te Tatiana soko yambi pona biso mwana mboka Mike Mukebai otuna tokoyoka te bayi M23 balobi te soki maponomi ezali te bango pe bakofongola penza nzela mosusu kasi bako comprendre te penza eloko nini ebatami na sima wana kolanda eloko wana te bayi M23 babato lokuta to ana posa te ya bala mboka bango bakendaka kosangana na bikolo ya bapaya mpona koyobundisa Congo to ana posa wana te mpe baza na makoki te babanda etumba kuna baya nango te na Kinshasa bakwesa ni kabila
pe lokuta na bango basololaka na Kisasa bakosa bato te toyebi basololaka bayeba nini na Kisasa malamu batika kokosa biso oyoki ngai kolanda na eloko wana te nalobaka yango awawa bakokosa bato ya Kisasa bakokosela ne mwanda nsemi makambo tabetaka ndika lelo akei wapi moto ndika bakokosa makambo batia mobulu po maponomi ezonga nsima ne mwanda nsemi abetaka ndika bato nani bayebi tete tango kamera azalaka président ya Assemblée nationale puluche bomaka bato ane mwanda nsemi lokwa ndika lokwa ngungi ndika na bango ekendaka wapi pe bato ya Kisasa te lelo bakongoli ya bakongomani bato bana nano na makanisi lokwa ya bokisi obandi te etumba masasi ya kanakisi soki etumba makasi ya masasi ya kanakisi bapesika bato wana kisi wana bakenda ndako ya Kabila babeti mbala moko kuna bongo mabeta be ndika na mosika bato ya M23 batikani na makambo na bango wana o bakenda kozwa makasi pa mboka mipaya tolingi yango te bayimboka bakotanya eloko wana te bato wana babato lokuta basolana Kisasa tongo na pokwa bayebani babato moko oki ngai mwana mboka Mike Mukebai tokomi déjà donc toyoka te bakangi déjà porte ya maponomi to pe ya badépôt ya bacandidature kasi tomoni te président Moïse Katumbi ye akotia lisusu maponomi te eloko wana esali ngai pasi na motema naye komona te bokonzi ya Kabila mpenza ya bokonzi ya nko moto bobai te soko ayi bokokanga aye boboyili moto akota na mboka na ye opasi nakoyoka ya Katumbi mawa nakoyoka kosenga te nzambe atianga esika na ye akonyokwa mama mobali wana etumba oyo atemi po abunde ya Kongo ya mbongwana oyo ekonyokwa ya mwa mobali wana mawa kasi nakoyebisa yo te etumba esili te Ramaphosa ayaki awa mpona kobela likambo wana ndenge tokosola na yo batata bakonzi ya mikili ya Afrika bakosangana na Luanda bakosola likambo wana ndeko yali etumba po oyoki bandeko ya ensemble babite etumba wana esuki te etumba wana tokokoba nango se kokoba tokosenga ben nkolo apesa ye makasi ye Moïse Katumbi chapo tobenga machine atelema ayika mpiko po tokenda na etumba wana te na suka nayebi nasi nasola na mbala moko mibale misato mbala ebele te ali mobali akamotea makasi ayebi te mpona kokangola bana Kongo na bowumbu oyo bokonzi ya Kabila etie bango esengi te ye andima komitumba mbeka andima konyokwama asengi ye azala na makasi ndenge azalaka nango atelema ye moko ayebi na misolo ya nango na bomo ya nango soko ayaki moto te ya moto ya makasi alinga bata avanda na ye abika na ye na misolo na ye na libota na ye kasi andima kotika nyonso mpona kobundela mboka ndenge amilakela wana akoba nango se kokoba biso pe tokosuka ye tokopesa ye maboko etumba eyaka molai elongo yaka be mokolo moko soko Kabila abanzi ta alongi biso lokuta elengo koya po etumba otoa nango etumba ya solo etumba mpona bolamu ya Kongo etumba te lokola bango mpona kanyaka kobatela mbongo oyo basi bakwi. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebai tokomi na biso na suka émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo kasi soki ezali na message moko esengaki na yo te opesa na bayi diaspora to pe bao bakolanda yo awa na République démocratique du Congo. Nayebisaka bango mbeba nyonso totema kasi mbalo ya likambo ya kotema te ya likambo ya kotia mayele poto yeba boni kosala pote bato bayiba maponomi te to matani likolo toke na nzela oyo to na nzela mosusu bato bana makanisi ya koyiba to banda kobimisa makanisi mayele sika tozela te mokolo ya suka totiani batemoin bisika nyonso tobunda tokanga lokuta na bato oyo elonga bayimboka batelema bayi diaspora ndenge batemaka ndenge bapesaka biso makasi napesaka bango mikolo nyonso longonya bayika mpiko elonga ekomi pembeni. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebai na maloba wana penza nde totieli tono na émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo. Merci na ba nyonso oyo bomeseni kolanda biso sinon bo continuer à s'abonner na Congo Millennium mais merci penza na number 1 ya Congo Millennium papa Riki Dibendi toza penza elongo na yo elongo na maman Jolie Dibendi obi la pomme verte ya papa Nguli maman Nguli on est de cœur avec vous et merci également à De Gaulle Mavinga le roi
motema ya la reine Agnès on a tête la ke Mafumbe et félicitations na couple Tumba Karine Chongo, félicitations à Bino, merci à Dieu donné os au sango le patron, merci à Nicole Batafé, bon voyage aussi Nayo, évangéliste Guigui Kabouya cité des Oliviers, on est de cœur avec vous, Eric Loussando encore une fois le noble, merci beaucoup, Pauline Misaka, bon retour au pays parce que Kalamingite aux Ouana Kinshasa, champion à ma gauche, il pense sec et indiscutable. Merci à toi Cécile Osango, là où repose la confiance du chef Serge Katimbo, Mireille Osango of America. Je vous aime beaucoup. Merci à toi Jires Mwanda pour la réalisation. Et merci à l'équipe technique Mobimba ya Congo Millennium, Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise, Alingi Bino Mingi, Tokoko, Barako Sabino, Bo continuer et à s'abonner. Kasi Soki Nzambe a Zongité, retrouvez-nous prochainement. Kaka, na kati émission na biso l'invité, Bobo Tobondeko, Eko Bakorenye, O Mabota Mabino. Au revoir.